ya makono ya somo yo mokili na biso ezwa ministele etelemi ya bokolo mono banzoto ezwi bongo mikano miye na bituka nyonso ekolo na biso mangole ezali kopesama to ekopesama ya ofili. Oye! Boyo keloko mepelisa. Mokoleleka te soki lobe loko moko ya sikate. Oye. Ngai na bandi siko ko sepela na kobima na ye. Na makambo azali kokutana nango. Po ezali kopesa biso libaku toyeba makambo. Boyo keloko yo. Molobi mbisi moko akangi mbisi. Na ngambo mosusu mama malewa azwi mbisi pe abwaki yango na maya moto. Oh, bokomi kaka te. Tozandakisa ete mbisi ezali coronavirus. Pe mai ezali mangwele ya corona. Mai nini bomaka mbisi? Longwa yo moko. Sia, siko zoti na ngai ndekine kotambola. Nzoka okoki kopesa ya note na lisapo. Oh, eza kuto tapasi. Tika na yo papa mbala. Na yebaki kake kosukela bino mibale mabe. Bongo yo. Nana te yo kabola. Yo poza na ngamba papa mbala. Kasi pesa ya note. Pesa ya na yo. Soki mangwele eboma nango virus te. Pona nini kondima ya mo? Mama epelisa. Mangwele ezali pona koboma virus te. Kasi pona kobatela na bokono oyo virus akoki komemela biso. Siko bokisi ezali nini na koboma virus na kobatela? Epelisa. Ezali pasi te. Koboma elingi koloba mbisi ezali na kati ya mai. Pe basali ye tuf. Pe ekufi. Kasi kobatela elingi koloba mbisi ezali na mai te. Pe bateki finuku na mai po ata mbisi moko ekota te. Kasi molobi mbisi akosala nini? Yonde molobi mbisi mame pelisa. Okozanga biloba loba ya koyela biso te. Na yebi te. Osala kandenge nini po yela biso yango. Kasi pona wana. Na chela kayo motema. Manaka Maye, masalemi na AB Communication. Pona kolanda toko télécharger ba épisode misusu, tokende bongo na www.abcommunication.info.